have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokute la bino partout besoin mi wana bambote topesa avant ko bande émission na biso. Avant ko bande émission na biso topesa ka merci na Seigneur kolala kolamukeza habitude tezaka kangolu ya nzambe tomoni mukolo alelo. Baba kuke oye ba vrai ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Bozo mona miniature wana ya ngonde mama na makambu ayaya olalo lamuki makambo ezobima olalo lamuki makambo ezobima bandeko na ngana ngambu kaka ya bato ya théâtre na biso olalo lamuki makambo ezobima ezalaka nini bana mama ezalaka nini na communauté na biso congolais makambu na makambu ba matière si matière boepete bana mama boye pete bolingango bato bakufaka ndenge bolelaka est-ce que ezalaka ya solo parce que na poser no ba question s'il vous plaît bandeko nanga kolelo bolelaka soki moko na bino akufi est-ce que ezalaka vraiment ya solo parce que mabe sur mabe o bozoke nango liroyo mabe ezobota misisa na ngambo ya bato ya théâtre na biso eza pasi na mawa bandeko nanga j'espère bomoni miniature wana eza bato ya théâtre na biso bato ya théâtre na biso o boyebi bango kutu très bien, ce n'est pas la peine d'expliquer bino boyebi bango très bien boyebi Fila Bisalu boyebi Ixil Pechanga boyebi Gome o akendaki Nigeria boyebi très bien ska Ixil Pechanga akendaki ko jouer baza bango misatu na tie bango na kati ya miniature bango wana nde baza wana bana mama komona na kati ya miniature wana makambo ezali bandeko nanga baojo ya somo bandeko nanga makambo misusu ce n'est pas la peine boleka na ba internet na ba YouTube makambo misusu ezana obengi ndeko no na privé au solo li mabe boti makasi bino nyonso boza bana ya groupe Simba boza bana pape lombe bosala musala mutu na mutu eza lokola njete bandeko na ngai njete soki oloni njete ebinisaka ba étape par étape mutu na mutu azosala musala na kwena ye soki na kwena esengo kende boekende koluka makambu na yo eza bongo bandeko na nga mama kuta botaka bana ekomaka na époque mobwe mwana koli akoluka vina ye bongo kaka bino bato ya théâtre en tout cas makambo ezali bandeko nanga bino moko bokoyoka baojo bokoyoka na ojo bokoyoka baojo ya somo ndenge bafingisi la bisalu bandeko nanga esala bien te biso Cuisine Yannick TV na bino apesaka toujours conseil Cuisine Yannick na bino alingaka mafinga te ye apesaka toujours kaka conseil bandeko nanga esalanga pasi na kotala communauté na biso congolaise makambo ezoleka mabeza makasi bandeko nanga trop c'est trop eza bien te kotala Gomez o aza na Nigeria kuna okende Nigeria osala musala no na kwena yo mutukuta kumba kote mutachaka oka azate kotala kaka Ixil Pechanga kokende kuna kokende ko jouer makambo ekomi kobima bandeko na ngai Fila Bisalu aza ennemi na yo te Fila Bisalu aza ndeko no mwasi Fila Bisalu bozosala neka musala moko même yoko jouer okomo jouer kuna na Nigeria eza kaka musala moko bozosala eza kaka ki théâtre eza kaka ba film eza kaka yango okokende kofinga Fila Bisalu boye asali yo nini épreuve eza wapi yo soko sombaka billet yo moko ke Nigeria eza yo moko olingi soki pe Fila Bisalu avoyage kana mama Olive eza mama mutu invitaka ye akende ko voyager bandeko na ngai toko sepela na makambo ezoleka te na communauté na biso toko sepela nango te parce que Fila Bisalu aza no yaya no ya musika na age Fila Bisalu aza ya na yo na ndenge bonjour ba filme na bino ndenge ya papa pe lombe oza leki ya Fila Bisalu ya musika bandeko na ngai bino nyoto boza ba star
mais mukolo azaleki pa za respect eza reciproque na vie faut bomi respectaka makomi susu ce n'est pas la peine boleka nango kaka na internet ezalaka bien te soki oyoki likambo bayebi so osila bisala lobi boye benga sila bisala solola ne na privé ekesala bien ce n'est pas la peine obanda kofinga babakuka bato basali bino nini bolukaka na njoto ya sila ngo amema ngambo bien nini kotala kaka sila bisalu ndenge asala kaka groupe ne ya SB ba problème mama nanga ba problème ekoma eze loko mususu ezosala bino te eza zuwa ba complexe bato akento ezalaka bongo te bandeko na ngai parce que RC la bisalu azaki na kag na groupe SBT to mona na biso makambo to mona te bandeko na photo lo ba pe vérité to mona makambo to mona te bandeko na ngai komi ka olalo la muki sila obaluki boye sila njinja leki ngungi sila eza nini sila bisala sala bino nini bandeko na ngai sila bisala zo futa nyongwa nini ngambango ya nini o sila bisala mema baba kuka batu basali bino nini baba kuku bazana baza bafanya sila bisalu baba kuku jamais sila bisalu bandeko nanga bokanga bien partout bozwami sila bisalu atinda jamais baba kuku bafinga sila bisalu jamais atinda baba kuku bokende kota na émission ya mutu ya Gomez bokende kofinga jamais sila bisalu atinda ka baba kuku te sila bisalu avanda na kwena ye aosala musala na bandeko na ngai zuwa te kento te to oloba nde vérité bandeko na nga parce que makambo yo eke bien te bana mama eke bien te photo loba eke bien te bino nyoto bozaka bana pape lombe est-ce que makambo pape lomba omona ngo bia omona te parce que makambo ndenge komi boye komi ka photo loba balobi so omoni ndoki belela ye parce que trop c'est trop ezalaka pe bongo te bino boye ba te ke ba fo ba kuku bakoma bafo bakuku bakoma mutu mso aza na bakuku te afongole loka afo konte alobi nga mpe naza bakuku afingi ogome yo oyebi yango te ke bafo konte ekoma ekomaka so bafingi bino bakuku so bacholi bino bakuku boso bapesi bino bafélicitation mpo ani boloba te ke bakuku bandeko nanga esala bien te bandeko nanga esala bien te na communauté na biso parce que si la bisalu ndenge aza congolaise aza ser na yo boza baser eza bien te so bomoni makolo misusu fo bovandaka bobengani ata na privé bosololi ixil peshanga aza ndeko ya sila ixil peshanga aza ndeko na ogomer bouti esika moko na sila bisalu eza nini komaka so bafingi bino bakuku ofinga bakuku bato basali o nini yo za yo moko bakuku baza ebele bakuku a vrai bazali bafo bakuku mpe bakota ebele mpo basali réputation sila bisalu bandeko na ngai bavrai bakuku biso na biso toyebani bafo bakuku mpe toyebi bango bandeko na nga mutu mosusu aza na lingaka na ye yo te akrelo kaka faux compte akoti na faux compte alobi ke ye aza bakuku mpo asali ka réputation asila mpo alingaka na ye sila te mutu mosusu aza na alingaka sila mutu mosusu aza na alingaka na ye sila te mutu mosusu aza na alingaka ogomer mutu mosusu alingaka na ye mpe yo te akota kaka na faux compte alobi ke ngai naza bakuku mpo boswana na sila mpo bodiskite omoni sila kobanda lelo ti mokili ekufa alingaka kutu baémission te otikala mpe korépondre yo te oza leki otikala toujours leki sila aza yaya aotia toujours na place ne ya kiboyaya me bandeko na ngai bonote bien bafo konte ekota ebele mutu mosusu aza na telefone ye wana aza na bameme 10 compte acreye yango kaka mpo anyokola ogomez parce que komona isil peshanga akende na nigeria te makambo ezalaki te kokende ka isil peshanga ke yeba guerre ebandi parce que yo ndenge oza wana bato bayebi na bango yo osalaka théâtre me bayebi yo ndenge bayebi isil peshanga te nde onanga komonaka ndenge oyambaki isil peshanga na batournage na yo yebaka guerre ebandi par rapport à quoi bakofinga yo bakochola yo bakoseka yo bafilme oyo osali bazozela bamona soki okoresir soki mpo okoresir te kuizi yaniki tifi apesaka conseil ndeko na ngai
sila bisalu aza ndeko na yo soki omona oza likambo ya sila benga sila bisalu na telefone bosolo na privé okosenga mpe numero ya sila bisalu papa mpe elombe osengi numero ya sila bisalu bosolo nini na privé okoki kofinga sila bisalu boye te parceke ndenge ofingi sila bisalu tosepeli nango te eza nde mabe parceke oza mosika parceke so ezalaki na kini elingi ekoma eloo mosusu ndeko na nga eza kitoko te omoni esika oza eza lola te eza pays eza Afrique faut koyeba kosoigner ba relation mukili eza mukie bandeko na ngai ofinga muninga no abike nga na Nigeria muto osala nga mabe azate muto aporte nga plainte azate yo un jour oya Kinshasa te ekoma ka so likambo esimbi te baba kuku makambo ekei boye baba kuku bato bamema ngambo baba kuku bafana sila bamema ngambo bandeko na nga ezala pe bongo te bana mama ezalaka bongo te to changer no balance o job no moboyoka Gomez ndenga zolo bapona sila bisal na sepeli nango te ndeko na nga na sepeli nango te sila za ndeko na boluka bosolola senga sila pardon parce que loko olobi eza po sali réputation en sila biso baba kuku tolinga toujours mamisi na biso baba kuku toza toujours bafana sila tokotikala bafana sila bongo te baba kuku bo manifester baba kuku bo se manifester parce que makambo tomona trop c'est trop soki bafingi bino ekomi kaka baba kuku soki bacholi bino baba kuku baba kuku bazalaki te bande kofinga bino te baba kuku bazalaki te bande kofinga bino te bandeko na ngai bafo konte ekoti ebele mutu mususu eramono na exil peshanga sepene na yo te akofinga yo okoma kaka baba kuka bato nzambe batelaka sila bisalu nzambe alola parce que makambo oyo eza mambo asomo okofinga sila bisalu boye te atika na place bakunda mutolo na ngai yebi yango te yakobotanga obapekisa bafani te apekisa bango babakwiti soki mpe banani apekisa bango nalingi nanga te naza mwana mama ya biso na mwana defe papa ya biso naleki ya baya na ye nalingi nanga te atikanga mpona nini boye naza na rien na konfie bana ye nga afuta abiye nasalaka bavoyage na nga moko nasela ata bakumbanga lokola koli epama molive aza star aleki dina nafutaka babiye bapoto osaka basalaki poto azongi soki aza fionto asalango aza star nigeria yebi ye akende kuna na nigeria bayebi ye kotelema kokanga foto na jaki apia ce n'est pas ça que je fais te Sarah Lexango bale rien contre ye place au beau Lexango naza na rien contre ye mpe nga nde tokowelele eloko te place abima asala bakinduma na boulevard amonaki elongi na nga te place akendaki kozala kuna mwasi ya madilu veve ya madilu amonaki elongi na nga te yakanisi nde moto aza na biloko oyo yakoya kosacharne na bato biso mpe toza mpe na bamatière na ye atikanga sotenga atikanga place bakunda mutolu na ngai yebi yango te yakobotanga obapekisaka bafani te apekisa bango babakwiti soki mpe banani apekisa bango nalingi nanga te naza mwana mama ya biso na mwana defe papa ya biso naleki ya baya na ye nalingi nanga te atikanga mpona nini boye naza na rien na konfie bana ye nga afuta abiye nasalaka bavoyage na nga moko nasela ata bakumbanga lokola koli epama molive aza star aleki dina nafutaka babiye bapoto osaka basalaki poto azongi ye ngai j'espère bolandi émission très bien bolandi émission très bien bandeko na nga bocomprendre bavrai babone na ngai Merline Mavambu na kati ya Paris j'espère olandi babakuke mama José mama mami elongo bolandi tendresse bolokoso Sandrine Adassa
bokota dadi mavungu bokota baba kuke bokota esta de Panama bokota mida bokota balobi eza koyinda baba kuku vrai toyebani biso na biso ezalaka nde bongo bana mama toyebani makambo ezokende bien te balobi soko moni ndoki bele la sila bisalo asala bino nini eloko nini bolukaka na vi ya sila bisalu bandeko na ngai bato akento bato azuwa eloko nini bozoluka na vi ya sila bisalu bandeko na ngai mokili na biso telme eza mabe bato baza mitema mabe baninga baprogrese te sila bisalu soki akendaka Nigeria akendaka paske bainvitaka ye sila bisalu akendaka tournage te nayebisaka bino bien sila bisalu akendaka tournage te akendaki azalaki invité par AC Olangi mais Ixil Pechanga ake tournage yango bomoni azosala bafilme na ye kuna Gomez, omoni sila bisalu aza ndeko na o sila bisalu akozala enemi na ote kobanda lelo ti mokili ekufa sila bisalu aza enemi na ote okobanda finga sila bisalu boye te parce que ezalaka bien te eza mabe esone mabe parce que okende nango mabe yango biso mpe tokende nango bongo biso topesa kutu conseil parce que fo yeba ndenge oza na bato bazozela batala bafilme oyo bosalaki na Ixil Pechanga soki yo omeme Ixil Pechanga aki kuna pa tourner ba filme na yo bosala ba filme na bino na kimia ce n'est pas la peine bando finga sila bisalu parce que sila bisalu atia bino kate akumbe pe makambo ngo te pe akipe makambo ngo te sila bisalu ana ta a préparer ba filme na ye on sala boulot na ye mam salo baka to sala musalele kamaloba nebele sila bisalu atika karana défaut atika ko répondre te ki mutema mabe futaka te ekuizi yani kiti va lo baka sila bisalu za mangete la yango bande konanga baba ku fobo comprendaka baba ku fobo yebaka sila bisala za mangete la mutu nyonto azoluka bamba libanga akangama na sila abima na sila pazwa abi epese makambo bandeko nanga toyebani bavre bakuka parce que eke bien te makambo eke bien te on a memelaki bino yango bandeko nanga tellement na sale mission na CP